mi gagnema. Obi que notre contribuer pour la chouchou. Obi que Falinda contribuer. Après si combien? Na habité na aucune vidéo pas Sandralina. Alors lui enveloppe ya mouchou, ya fali pour pas merci. Tant mon doka fali. Soit kundi chouchou. Ils ont ma bête ex-femme night. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Vie privée. Il y a moto to betate. Fallait takundi nyoka longo. Atakundi vie bozi. Atakundi vie voloko. Akundaka kofita. O kofi asala pona fali. Fallait on jamais pour na kofi. Maman mi akufa kati. Na papa Charles. Fallait ya matanga. Mungo yambaye mungo gaso yambaye tuna iso pesa kofi ata 1 euro comme contribution. Rien. Qu'on fait ça partout de la musique congolaise ni gagnama. On en parle très bien. Très bien. Moto ko la babia ndoma. Babia ndonga. Ape mana kimia. Babia longo quand ça ta fait kofi combien d'émissions. Oyebité mege. Après kofi kunda babiati. Le famille à babia et tata kofi nan toujours. Ndoki moto mabe. Sikoyo kofi kunda babia. Mais bien sûr. Vous assure. Mais oui. Je sais autant Angola et Mbongo ebele. Tout le monde est Angola bayaka. Angola Fali pas contribuaka. Kofi pas contribuaka. Obi ke tangola ba muta kundi. Obi excusez. La sili sa te. Yo lobi makambozo le sana excusez. Obi po mi geni ma ya yonanga na ba na biso tout ba kofi et na ba syndicaire moko taïbe merveille avant quartier latin. Après ça raison mon la télévision qui ote Kofi Olomide ngara longolé communicateur porte-parole à commissaire directeur. Ya boy. Orchestre moi tata na merveille maman. Té ba parents soit s'il vous plaît. Merveille est associé la Kofi s'il vous plaît. Ba parents. Té et c'est jour basi. Na sens ni bana atusho la ba. Na sens ni migenyema. En fait so mon côté je les ai yot. Yanga. Moi na merveille. Après ça na moi dire non. So s'attaquer na merveille. Mais la fille en fait boy. Mutuka auto bien dernièrement qui Sinjora. Attends moi na 7 ou 8 9 orchestres na Congo. Milieu communicateur mon porte-parole moko. Autant mon 9 orchestres. Vous créez ni. So qui a au fini leader, au fini leader après. Mais yo so mona na Congo comme tout le monde va finir le roi Kofi olongwe ozongi mu peso basala ko mabe animité aux arabons il est tout comprenant que l'ancien ministre Kofi petit Kofi o Kofi éloigné bango et basala moi qui na bango mo boy bafuta batu bambongo ba na TV ra ki Kofi ki boy solo. On a dit solo mogo. Ni gagné ma. Bakanga ye na rotana. Nan. Merveille Rambo. Osani. Oebiki. On t'a des viagers libanais. Oyambingati. On t'a Kofi. Voilà, c'est un quartier latin. Mais vie à sala avant à l'obelangote. Il peut nazaire pena qui non témoignage abina pena na string na boîte na Belgique. En fait témoignage né à sala on a monté. Témoignage né à quartier latin
Voilà. Bah, vieux Amena, parfois. C'est quoi? Azak au bima balinga mi bali na katala terre. Ligue. Au moins orchestre. Mais vieux à sala avant. Alors belango terre. Il y a des gens qui non. Témoignage Abina pas na string na boîte na Belgique. En fait, témoignage n'est à ça là on entend. Témoignage n'est à quartier latin. Voilà. Bah vieux Amena parfois. C'est quoi? Azak au bima balinga mi bali na katala terre. Ligue. Au moins orchestre. Belle aux autres la TV ko ba. Leader wa sali boye. Si ko zo konané zo bozi poani. Pardon? Merveille. Roche deux fois. JF Fongi deux fois. Oh zo bozo lo bande komi mabe. Siko yo. To so la bien. Mamu to zo bozo alebisa yo. Au moins déjà moko ni pas Kofi. Mais il manque d'autant à missa quartier la table deux fois. On doit assembler en général. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le Grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry.
Vous êtes conviés à la fête. Allez au rendez-vous. Venez tous au rendez-vous. Revivre tous les tubes du quartier latin que vous savez. Koffi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le quartier latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance dans la considération. Bonsoir, Bisso. Merci, Bosé Belé, Boto, Bisso, partout dans le monde. Tu sais, Bino. Sous un concert, album, EP, société. On a posté tout le béda activité dans la société, contacté Bisso. Pour la promotion, il y a activité dans Bino. Tu sais, Bino, dans la shooting, photo. Narata studio, sur la vérité studio, Narata studio, awa. Donc, au niveau de la shooting photo, il y a grossesse. Au niveau de la shooting photo, il y a un couple, papa et maman. Au niveau de la shooting photo pour l'occasion anniversaire, tout pour le mariage, tout pour la musique et tout pour le concert. Vous étiez contacté, Bisso. Nous avons un photographe professionnel, ou aussi la photo, la qualité à l'écolo, la qualité à l'élo. Vous contactez Bisso pour la shooting photo, Nabino. Narata studio, sur Bolingi, même Pelibanda studio, pour l'anniversaire, le mariage. Nous avons disponible. Nous avons un concert dans la France, nous avons un concert dans la Mikili. Nous avons un Give le soleil, le 13 novembre, dans la Paris. Donc, il va jouer à place, s'il vous plaît. Pour tout coup, on avec Give Ambrono. Et puis, nous avons un Tidiane Mario le 8 novembre, samedi, le 8 novembre. Donc, nous avons un Tidiane Mario dans la Paris. On a un groupe, au grand complet. Pour la première fois, nous avons à place. Banikono va jouer à place, s'il vous plaît. Nous avons le mythe 39e anniversaire, il y a quartier latin avec Koffi Olomide, dans la France, awa. Donc, c'est Banikono va jouer à place, vous jouez à place, vous êtes la fête avec Koffi Olomide. Et puis, nous avons un grand prêtre franco-hollandais, grand prêtre Babel Boukassa. Donc, il y a Pessibiso, Soukana Rumba, Soukana générique, na Rumba, et Zobima, les 16 novembre, dimanche 16 novembre, dans la plateforme nous sur téléchargement, Bozoa Meji, Ezoya avec Fox, avec Grand Prêtre Babel et Boukassa, franco-hollandais, papa, Boboto. Donc, rendez-vous dans la plateforme nous sur téléchargement, Meji, Ezoya, avec Babel et Boukassa, Grand Prêtre. Tu sais, mon amour, son excellence, c'est Gims, ça donne à 5 dates dans Paris, la Défense Arena. 5 dates na Paris la Défense Arena. Donc rendez-vous en wana bozo à place parce que nous jouons à place t donc tout à l'heure en décembre avec son excellence monsieur ambassadeur Gims. Mama si Cindy Lecoeur a un rendez-vous le 13 décembre na Suisse. Donc tu sais na bandiko tout nous jouer à place t bozo à place rendez-vous avec Mama si le 13 décembre na Suisse. Bozo à place t s'il vous plaît. Merci pour la confiance dans la constellation au Salabiso, vous êtes belé à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio. Merci beaucoup s'abonner chaque jour. Merci beaucoup pour force. Merci beaucoup. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Landry. Ouais, bonjour Miguel Niema. Bonne santé. Ça va? Toto Yambo, tu réambio li sous fauteuil. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Et vous dites qu'il y a une avant de habiller dans le quartier latin 39e anniversaire. D'abord, Koffi Nzambe, Koffi omniprésent, Koffi le créateur et créé musique à Congo. La PCV Moti, c'est quand il a maman style à désert, madame Mamboka, donc ils ont bongo. Bien qui est très bien, ça va. Mais non, c'est dans le Koffi Fil, le Koffi Et, dans le syndicaire. Donc, le syndicaire, mon syndicaire, massi musicalement. Ou la vie privée n'a été. Ma signe du cœur. La personne bon tout le monde est confié à confier. Alors, ma somme ma sous-babillé. Vous me connaissez les autant. Donc, les lots, n'a sûr que mon père dire ok na Abidjan. Après Côte d'Ivoire, tu continues à la répétition et me connais sur m'ingéter. Donc ma confier, ma confier, ma l'amour est bonne musique. Ma tout ba confier, ba dino ba si la Jamaïque. Ba tiane ba Stéphie, ba moustiquaire. Ba foot à jalon. Ba symposium, ba élégance, ba vraiment belé parce que moi je vois bien là-bas. Ba c'est la grave. Ba toi Londres, ba toi Belgique, ba toi France, ba toi Hollande, ba toi Allemagne, ba toi Suisse. Donc ba moi je vois bien quoi. Ba c'est la grave mi gagner mon émission. Tant la grand frère Zagina répétition m'inquiète.
Nani? Grand frère. Grand frère, Nena. Suzuki. Ah, Suzuki. Ah, Suzuki, t'es grand frère. Ah. Grand frère, Bazaki Belé. T'es au monde. Maintenant, Willy Boula, pas à la qui. Mais au monde, sur le bien, Suzuki, grand frère pour l'année, il peut même t'aller à Bateau Belé, en quartier latin. Ah, ok. Il peut même à Bateau Belé, je te dis. Ou peut-être comme on peut ça là, grâce à Suzuki. Suzuki, il y a un quartier latin, c'est une histoire, c'est une histoire. Ah, attends, va falloir, ouais, alors, bon, à tout le monde, à Bateau Belé, hein. À Paris. Na vie na yona ni Sam Chito. Imta na bango. Tu yana ba tebele. Ka batumi bali on lozulu ba yana ba tebele. Mais obi ke ebele ba na deux. Ah. Ay pa na ba tebele quoi. Ah ouais. Apport na bango c'est là moi quelque chose na répétition, on éviter ceux qui pression les années apport ya Willy Boula na Suzuki. Cœur ya quartier la TPN ça là pena na to se retrouver surtout na ba succès ya bongo binda bass ya binda bass ba touche non côté ba chanter quand ba chanter voilà même c'est ça qui est bien quoi au monde quartier latin il est là au 39 ans respect ba kuluta Kofi mais au wana musique au Kofi orchestre monte pour 39 ans na succès na carrière sikoyo mige Kofi Olomide yemta bota quartier latin pour Kofi banda avant quartier latin. Kofi Olomide banda avant quartier latin. Et ça la quartier latin. Et l'autre 39 années prochaine 40 ans. N'est pas sûr que ça souk en a fait quoi. Si le quartier latin on a ibota ba Suzuki, ibota ba Soleil Wang, ba Gibson, ba Sam, ba Petit Kousa. Ibota ba Mamale, ibota ba Fali Poupa. Et ça là ba binda bass. Quartier latin wana lelo yo et ça là ba G33 mama c'est ba cowboy quartier latin wana 39 ans on a ekokisina nyo et bimisi mutu ngola awaza lelo légende de la musique ya Congo Mama Si Olomide a comme légende déjà légende bana journée bana neni au moins oh vite t'es aneni na comme légende mais qui est légende ya Mama Si faut tra lelo mon légende na moto ba imitara ba copier ni gene ma bete ne bi mamu bolo ba ngote poza mamu kota Kofi avant Sindi le kia wankoro Mama Si ayi maikia yo ga filmo comme ne bene ba bina filé yo ga filmo comme ne Claudia Bakissa yo ga o Tatiana Kuz ba rate yo ga Chimène Folo bazala rate lelo yo et pas bozi na bazare belé basi bando yemba on a rappelé siko pesanga on ça 10 ans na vivre la musique papa yemba ba Nathalie Makoma siko Nathalie Makoma moni basi bazala pene belé na musique les karma pas mi geniema siko yo karma pas tuna siko yo dato yo anewa yemba na Tatiana Kuz na Sindi le kia ndenga ayemba ikia ane moko teme en fait ikeza te mutu nzembo wana ikia ndekomisi ekokomisa Mama Si s'il te plaît comprends s'il te plaît dans le but que ikia ne sali Mama Si non mais avant Sindi le kia yo ka Tatiana Kuz yep obinanga ba vie bozia imana ba fi nini moi si nini yo vie bozia imana na ye avant Sindi le kia ça a 10 ans à succès né le moment ça a 20 ans à succès car premier na Kofi Olomide tanga moi si mo lelo na Congo lelo na Congo lelo na ba o baza avant Mama Si na ba o Mama bakuti Mama Si tanga na mo leki Sindi le kia na koyemba en fait naza te pona na gérité na gérité mais soit gérité soit gérité moto ebo yemba na moto ebo yemba ce que ça gérité pour le batte ki non bon ba Tatiana Kuz et en fait ngana zo ba par rapport ya lozo benga Mama Si légende mais lelo yo nabi akoma ile jeune na nini ko pesanga nete na biso ke bono pesanga ba exemple na biso ke tara moto wa benia il pas chanter ziti ba longwa pena na orchestre na bango aya pena jongo susu na les millionnaires ko se vena légende na bango Mama Si yo mona ki benia zoba ezama be pardon ezama be mais ayebi onaniti obi na opese exemple Papa Wemba merci mais Papa Wemba so tali nzembo yema na Nathalie Makoma mutepesa pena mutepesa so ayo azwa gula yemba na mwana mwasi wankoro Mama Si
Ouais, côté madame Kofi le moment na pasi. So le mais na volume assez. Ezaka mabe ya Kofi. Ngongo matia. Bon après biso lo ba tout le ba vraiment madame Kofi. Na habité sur tala nini. Mais soyez madame ça, tu analyser sur ça. Mi genyema. Webi tout mi genyema o comme le madame Kofi. O comme le madame Kofi si pour comprendre que non, via ngope asala nepe mabe o to kanitela été. Ngata le misa zobozi hein. Noka pasi mabe. Wana siko Kofi asaki yo kwani rien. En fait ngai siko na repe na problème na Kofi. Siko na yambi yo boy. On a problème na moto yo réglé. Siko ni na vandi déjà na réglé kwa nani. Te qu'est-ce mais ya chona. Omoni nyoso. Omoni bino avant émission. Avant émission bien ngani. Landa na liba insulte tu na bini ngena nga finga te. Na ka ba droit de réponse. Ya na lo boy. Voilà. Siko zobozo na zoloba azai pemi na Kofi ndo za pemi na Kofi lelo. Voilà. Mais va irambo lelo pozo mabe ya Kofi azai pena Kofi ka ndo za na Kofi lelo. Voilà. Siko tout na alors za silisa botiko traiter ba journaliste ba tout mabe ke Kofi asala ko nini po ya bazobozi moni na yambi yo boy na fauteuil jaune. Ouais, merci ba grand star na fauteuil jaune. Ouais, moza congolais na yambi yo pour to analyser. Ouais, dès le début émission n'ebiso bien tout ça la ba analyse. Ouais. Siko na tout na to fingate limbisa ko finga nasi sa idée nanga. So yo so jour yo zo problème na Kofi Olomide. Oye olo makambo emso mabe ya sala kyo na sima caméra. Na le kisote. Mige. Après on est comme qui ozaki na problème na Kofi. Mige na tout le mongo. Oyamba zo bozi avant RZ na carte là. Après. Voilà. Mais oyamba avant. Oui. Pendant que zo bozi na Kofi. Oyamba jamais. Nazara na ku chroniqueur teni youtubeur. Donc c'est pour cela en fait. Mais siko soki ngayo folo tika ya aluka bato bazara avant yo. Te pona nini? Oh. Pona nini? Papa Angel ça je monte maman qui fait na pona nini? Papa Roger Bamba. Ouais. Pona nini? E makamu na bino boyo luba nde oyo luba ah oyo malama Kofi. Jou po beba na ye. Obenga pika ah. Siko cité merveille. On konza bien songa yo pena o rapela kimia ye obengi pena ye avant na kichonga la vandi tout na ye Kofi asala oni. So pena mobali ya so pena courage ba yaki Kofi asala nga boy. Po mi geni ma yo nanga na bana na biso tout ba Kofi et na ba syndicaire moko taïbe merveille avant quartier latin. Après ça raison mon na télévision qui ote Kofi Olomide ngara longolé communicateur porte-parole à commissaire directeur. Ya boy. Orchestre moi ya tata la merveille maman. Ba parents s'il vous plaît. Merveille est associé na Kofi s'il vous plaît. Ba parents. Et c'est un jour basi. Na sens ni bana. Atu sola ba monter. Na sens ni migeniema. En fait soro on faut que je les ayot. Yanga. Moi na merveille. Après ça na moi dire. Non. So s'attaquer na merveille. Mais la fille en fait bon niveau mon na merveille soko chrétien na tout niveau soko démarrer pour il pas démarrer na tout niveau c'est pour moi na yo migeniema. Non. Obi ke moi na yo azana moi dire pe na fauteuil jaune na bango. Na ba parent on a fille parent na mère parent merveille que ça tata na bango non. Et c'est jour na bongo te toi na début émission na bon ça début émission orchestre wana eza Kofi za associé na merveille te c'est ça ozolanda ba iba société sikoyo ni orchestre ya mutu yemo comme ça communicateur au futurata infantin au tindaraite so comme ça le lobby directeur ma beza wapi et c'est donc ina au finga mutu ka yango wana pour mutu mo na samu kila la merveille finga Kofi mais so tala raté na kamo mais c'est la toute une question tout le monde a ngo OK tout le monde a ngo pas ça la plaisir dans l'autre est là mais la limite que mutu a comment na lelo akolinga ye ndenge mutu na linga Kofi pour mutu a défendre lelo mutu na yebike sans viera mo menga na zate alors ngana batu ba yebike mutu ya défendre lelo fali a manipuler a merveille quoi pure dame pour bilo tout merveille ba na TV mukolo mo te fali ya na kiti na auto na plateau mususu a lobango contre Kofi oya le bango mukolo mo te et puis na limite que ma mutu merveille lo ba wana so moni Kofi bo lo bango to moni tutu roba lo bango te ezaka que no caméra
mon kota ya na quartier latin azé ya star ata na musicien na ninga mabete so j'ai ba musicien mususu ya Koffi Olomide ba na respect Koffi Olomide tilelo bo moto ko na merveille so kabona mutu migenyema yo na excité so kabona mutu est-ce il faut ka ofinga ou ka ba mutu va no kimia sans problème mais ba ke bato ba kabona donc Koffi Olomide ninga zawana nzambe aya mutu moko te non basolo la soute bazara ensemble mona mukomo te Koffi Olomide ina plateau tant susu aloba na mutu mabe pona contre mutu wana atala ka côté mabe ya mutu wana atala pe côté bolamu po ni pété na lelo pe ko kuma pe bon na mokili ataka pona ba merveille te atala ba orchestre mususu na pe c'est exactement mutu ko auto bien dernièrement Kisi Njora ata mona 7 ou 8 9 orchestre na Congo nini yo communicateur moko porte-parole moko ota mona 9 orchestre ozo créer ni so ki ya ofingi leader o fingi leader après mais yo so mona na Congo ka mutu mo ba finga la wa Koffi olongwe ozongi mu peso basala ko mabe na limite aux arabes il est tout comprenant que l'ancien ministre Koffi petit Koffi o Koffi éloigné bango et basala moi qui na bango mo boy ba futa batu bambongo ba na TV ra ke Koffi ki boy bon ndeni on peut musumi gabi na vana Koffi 10 ans faux vieux ni mutu za bena faux on va ni 10 ans miki ngata na libala na kovana mwasi 10 ans nyoko na ngata jamais attends ki toko ndeni non ko fait manzi mo kabi nandimi na vivre na pasi menga na vanda na liberté mino vana mutu 10 ans mutu asala ko mabe miki tout me faire le bana ba plateau na télévision ça rend ba comédie ça a plaisir et là on monte solo parce que ya lo ba pena ebi Koffi bi alors ba ebi mu Congo Koffi o Koffi moko ebi mu Congolais te tout sur l'espoir en fait c'est tango alega na TV azara ala tarapena costume azolo makambo sur Koffi Olomide siko makambo ya sana Koffi na limite osali na Koffi siko migi ya lo ba alala hotel moko metu moko na Koffi ah si c'est makambo ya lo papa je le sage oloba na alo ba Koffi do bela na butu ye mfazala na fa prier apesi ba kisi pour Koffi abika donc ayebi Koffi très ba personne qui na la Koffi ba kinango na mama cité bangumba le kaka ba kota même bazamba ko organise wando ke lukani ba penga na biango mwa troté eza ba mama kambu ya lubaka lelo oyo yo ngo contredire biso na TV et que merveille makambo ya oloba sur Koffi no kuta par rapport yo za vérité ni migeniema patron Koffi aza mon Koffi aza na ngo Koffi ko voyager na moto waza mwasi na yete bala nembe tout moko heureusement vous avez même chambre à 100 euros Koffi Olomide tu as $100 sigoyo Koffi akobela po ya trepasa Koffi kisi ye nani nini yo mona mobali ko ba mukongo ya muninga mobali ko le gaye moko c'est aux arnaud pédé alors c'est bambani YouTube tu as deux fois voilà c'est aux arnaud muta vélo il y a les 10 sous so ça pena muto c'est pena ils appellent maman ba les appellent solo pour nabi solo moko ni genyema bakanga ye na rotana nan merveille rambo osani oebiki muta des vierges libanais oyambingati muta Koffi voilà ça na quartier latin na ebisio ba diverger na rotana oyebi na kangai mutu musu te directeur na biso Edi Diora ah ouais ba sena pena merveille ba sena pena directeur mais j'ai demandé à quartier latin mais azam muta simat avia boyenga non directeur boyenga non ndenge na habité pour banda pe to yeba ya non to mo na mo cité atali kangwa ah
Na kosi te. Attends, la répétition, moi chéri moi. Rien quoi. Nenga na bala boy. Yo bala officiellement. Ah yo bité. Vrai? Eh Migi. Dans ça na civil coutumier religieux quoi. Nga bala penal. Nga bala mi balé. Donc parce que là on a merveille na répétition. Migi banato yebaye. Migi banato yebaye. Notre monde était moi si attend nenga jeté. Que moi si nenga jeté qui a kosi moi si nanga non toyoka te kwa Migi. Ah, faux. Ah, j'ai Migi nanu toyoka te. Bientôt ça 40 ans donc Migi nga bala penal. Ah ouais. Migi, émission nanga pena ça pena coutumier civil et religieux. Madame nanga yo. Et puis moi stopé taille ko. Mais nga ça chouette. Vrai chéri. L'émission. Robin c'est na poto. Pardon? Robin c'est na poto. En tout cas mais oui, pourquoi pas? Ah ouais, c'est bien. Ouais, pourquoi pas? Ah c'est bien. Ouais. Sikoyo, na ba mi balé. Ah, félicitations. Obike, banna to ba merveille. A sentate. A botate. Ba kosepe moi, ba kosepe zemité po. So bina moi sita ko so zemité. Ah, obike ban to ba ya moi cité lote. Sikoyo, chef na biso abi aboule. Oh. Merveille, oh, ba be meilleur ah what. Sikoyo ba benga pa directeur ya Rotana. Na fa na zo bima na type na libanais. Ni ça hein, moi ça m'a comment là. Bisous pena. Ah. Et puis bisous il y a rapidité te. Et bien, allez pas moi lèvres quoi. Ah! Et puis pour ni manga hein. T'as la forme t'as bassin là. Bassin merveille. T'as la bassin là. Mais moi mon balou ko bassin comme ça. T'as la forme bassin là. Ou t'as danseuse hein. Mais on forme là. On m'a comment boy, comment ka monner le ka boy likolo. On m'a nzamba sala biso mibali. Eto na bassin na biso. Nzamba biki. Mayo uta pa mobali, ils ont la place nzamba tsefa ifana na nzuta mwasi. Très bien, oui. Madali mbisanga. Ya mte sala ki mtobota. Voilà. Sikoyo, soki pesa avec moi si vitamine. C'est comme mobali. C'est que tu pas mobali qui passe ni. Elle a pocheté en fait. Elle a pocheté. Tandi commissaire. Donc, yepena ala la mettre mon Koffi Olomide dans ta keki. Mais azaki bureau. En fait, sur le bureau, il bosse à Koffi. Bureau, ba téléphone à Koffi, muta gérera. Ba rendez-vous. Sikoyo, to sur la bien. Na répétition mon na téléphone à Koffi. Au moins na téléphone à vieux. Attaque code non na ebide. Avec si mi téléphone. Ce sonner comme no yambate. Non. Sikoyo. Son Koffi Olomide a communicateur petit na ye. À quel course mo ba kenayo. Tamso otika libano ta la voiture. Tamso à côté na limite que Koffi à côté na station ngeso to ya demato George Weah to ancien président Kabila to Fachi Beto ya lelo après ça Koffi passeport en tant qu'ambassadeur avant Koffi avant un président ou avant une merveille jamais tout ça ben on matalana et tout mon dieu même collègue biso matalana ils ont bima kana mingi les 11 même sur matalana ils ont bima même si les plus grands menteurs type on a merveille on a quand on regarde net il va garder comme merveille et comme Rambo pas long t'as comme ta cosa Koffi que papa ne kiki wingi ah théâtre ça autour oh non Miguel on a vu bongo Miguel ça bon toi TV au moins kiki wingi azala jamais ta ex et maman merveille jamais t'es non personne va parent t'es la finité jamais ex tout ça t'es azala donc dans la vie qui va humanité quoi ouais le bras ba extra la ko yibanate at moi kiki wingi ayebi maman merveille boité kiki wing je te dis azala mais oui que biso tout ebi merveille aza mona ya kiki biso tout na poto ba achama voto ba tout na siro nini siro yo découvrir en what tout na siro nini migi oyebi ke kiki wingi azaki ami ya Koffi oui ami ya Koffi oui c'est comme moi c'est kiki wingi oyebi ke face à la respect Koffi Olomide bien sûr akotika jamais moi na fin Koffi Olomide na TV to famille ya kiki wingi et akotika jamais moi na bonga finga Koffi na TV papa ni azalaka ne muta musala Koffi non ke kiki wingi azalaka ne pe muta musala ya Koffi mais non que kiki wingi non c'est sur les plus grands menteurs mais à petit on a merveille tous les rames tout alors moi on est comme les mêmes à cause de 40 ans
Moi on est combien ana moi natin ni fiancé attache chez moi o li kam mo boy babimana d'abord pour moi ça ko solo zemi il faut ça qui bobimana yi atambala moko pour solo zemi mais les solo ya Kofi abimisa ki mbetu il est mama siba qui là na ING Arena bikeli solo ngo betami trop na communauté mais na zo temps d'externalité c'est comme mettre nan abimisa ki na habité mais to ko pas chef ifongi ke mbetu pende ke na ING Arena oui pour na loka siko so biti pour concert wana batubaya ko bati après ba prophétie bimé belé avant concert ba okufa oui ke ti siko na biti mutuni na akufa kya zaina ING Arena siko yo mige obi Kofi azana chance mo na vu na ye makile Kofi zakelengi na kosela likambo Kofi Olomide makile ne zakelengi goût pour na kosela likambo pe so fondé kepe moi bien pour za Kofi ye mo vira mbolo ba ke so avec Kofi te n'est pas ligne Kofi te anga contre Kofi yo mona wapi on a concert lobby nango lelo ina minu na mbetu na yo ba ina madame Nesindi leke wankoro ba ina mère ba kota sikoyo j'ai vu fond de azagio il ça n'apporte ngo ING j'ai fond de ça là c'est faux sur tout ça pour ani pour exemple ma Kofi ba tout va mettre à la concert va mettre à concert avant Kofi va mettre après Kofi yo qui al bibilo rabon et puis quelque part attaque mon moto à la rater la type on a vraiment mutumba soit les comme pasteur bible n'est comme on a cartel latin verset maman ami chapitre Kofi Olomide mona Matthieu na emi geniema liki ne mona te sindi leke mona Jean na ye mona raté au Didiston mutumba pasteur makota abeta masolo na âge aza petit à Kofi mais abeta masolo yo ti abeta masolo via Kofi on a le Kofi abota mate vous pouvez imaginer mutabongo so ndimende mutabongo migi ndima mutabongo ndenge nini ipsanga lebso azalo kuti pendant le kutamu mais vie ya sala avant alobela ngote ye pena zaye pena kino témoignage abina pena na string na boîte na Belgique en fait témoignage né à sala on ante témoignage né à quartier latin voilà ba vieux amena parfois siko azali ko bima balinga mibali na quartier latin nige au moins orchestre maman belle aux autres à la TV ko ba leader basali boye siko zo konane zo bozi poani pardon merveille Roche deux fois JF Ifungi deux fois oh zo bozo lo bande komi mabe siko yo to so la bien mamu to zo bozo yebisa yo au moins déjà moko ni pas Kofi mais il manque d'autant à missa quartier la table deux fois tout ensemble en général siko yo merveille ira mo qui devait faire un orchestre te asala na rota asala na batune libanda ok pour nous beti JF Ifungi banda qui deux fois JF Ifungi alongo pena pour banda kala te yazaki amouré ya JF Ifungi et pardon il y a bien nayo s'il te plaît pardon donc on garde pas relation bien te na linga sous prompter on biso bandaka bona kala mais tant so émission so sala terre ba père de famille ba vaina mo te émission so sala kala so peksa boina bien te après kokola siko kokoli c'est bien tout ça la mission to analyser siko muto wa chef Ifungi wana muto lo kutana ko sote il y a moni ata sali Kofi 1000 2000 5000 émissions atali boya Kofi eteli bon mona musala Kofi ko futa salé yo mona futa Kofi bolama Kofi et ganga liko na ipo yo nanga so ebi comme moto comme JF Ifungi c'est grâce à Kofi ay ça biso yebana ki avant wapi motema mabende sana bango batala kama be ya moto batala ko côté bolamu te yo ka yo ndi apa ki bana vanda na Kofi tant ça vanda na Kofi ata malama Kofi ata moko la raté ata moko ezala ki te vraiment souvent mutabongo so akufi lobi Kofi kundaye oui ça la sonne beaucoup que kunda danseuse pardon danseuse ya quartier la te bu contribuer te bu participer te mutu mo peta ki représenter Kofi Olomide OK yo mo pe ba JF Nyondi ba loba makamba Kofi babi ke Kofi okundane te aussi l'année déjà ça mon kilo non c'est vrai aussi ça ponga loba zo pena tanda yo ouais beaucoup ndi danseuse te chuchuna ti la shuka na kundi siko contribution ya quartier ya famille na contribution ya fali pour pachaki contribution mushuni ndi to ki
Bibo sali ata et l'autre côté. Abina na être victime. Kofi Nzambe. Abina kuna kutu. Voilà, ouais. Abina kuna kutu. Abina la toka. Siko mukolo est avant na après. Exact. Miguel, il va aussi ça pour un loba. Moi, au moins, quand tu m'as battu, non, aussi pour toi, quoi, avec tous les respects, ceux là aussi pour toi. Siko yo, et monsieur Bandi. Miguel Niema. La personne va tout banda comme moté. Bata sur caméra. Bata pena TV siko. Caméra n'a rien. C'est bon. Miguel Niema. Merci beaucoup de danser. On a Koufi chouchou, de contribuer, de participer. Ni avant ni après. Ni avant ni après, d'accord. Et puis, mon peut-être qu'on représenter quartier latin à Matang. Voilà. On bas on quartier latin. Voilà. Fallait même on bas qui on a vraiment pour nous partager qu'on présenter mes condoléances n'a pas à quartier latin. Bah danser c'est pas quartier latin on a kin. Moi bah qui moi banderole des ala. En fait, ni pitié zaté na. Pitié zaté pas qu'on fait le midi. Moi aussi ça pour loba. Ouais loba kas. Mais genema. Nous avons ça na gazo botati. On a bala mi balé. Wanga. Ka bala mi balé. Basta mi balé. On a botika basi. Basi gloire à Dieu. On a boti mo sa mo balé. Mi genema. To sur la siko bien. Ba no mi balé wana basi. Papa na bango mi genema. Na maman aboti yo mi gazali merza. Merza. Ouais, maman pesi maman mbote. Maman ana baya. Maman ana baya. Nga maman nga Emily Kidoka. Pesi maman mbote. Sikoyo maman Anne esika azali amonela fimo boye akoseli mo ani makamuge mingi nyema violanga. Mingi nyema a violara biso. En tout cas mingi en tout cas maman ne soba bala ndanga bati pa attention na maloba nanga. To pe na bon sens na kibo moto. Mingi nyema mwana mwasi mo boye akoseli mo mko violai. Et puis, à ceux qui ont monté, qui font le tin à parquet à Kinshasa. Il y a fondé à Kofi, hein. Et puis, mon tour à côté, ça va danser sur tout. Il y a orchestre tout. Bah, ouenge, bah, wapi. L'orchestre tout. Bah, l'idée qui va fondre à leader, sous. Question à me reposer un peu. Sukoyo, bah, yo, pessier. Sukoyo, yé sous, wana. Au moins, les 4 danseuses, à fondre à Kofi, na poto na France, ouais. Donc, mon pas personne va aider à motiver bon que non, bon funda type voilà de manger bino sala bino boye soso. Et à funda ko fait le médé na Kinshasa qui a violé rabiso sala rabiso boye. Tandis que ko fait ça la ngote. Ce ko fait le médé soit kotara, so il Versailles 88 ans 10 ans. Au lieu que banda ko fait azongi poto na 10 ans. Non té. Mais kofi erreur angasa na kashota na kunende wana liboso ya mibale mama abina ko sepela na mwana yesu ka le mutu so fianga kufi yokunda fi wana to ba sœur na ba frère na ba ndeko na ba to ba linga ba mino considérant en tant que frère bon ça pena d'accord kunda mutu modèle wana so kofi be des parents papa et bana tala Didison tala Minu tala Miss Keke tala Diego tala Elvis bana kofi le midi batanga ba classe ba sisa chiki tala Minu nengali obi combien Minu a souffert papa ne violé à la télévision ne loko a salate ne loko oyo a salate obi combien maman si a souffert ba benga mobile ne violé na valeur confiance en ngo mi genyema mutabi ma mère artiste africaine de la décennie. Obi sa caché na qui au violé nzambe la bolingo na abima innocent prévérité a violé ta quitté sigo mutu abongo so akufi kofia kundae so ki li felo to ezali sumu kofia ndimi akundate mi genyema on a pas très bien mutu ko la babia ndoma babia ndonga apema na kimia babia longo kanso ta fia kofi combien d'émissions oyebité migi. Après Kofi Kunda Babiat. Le famille à Babia et tata Kofi nan toujours ndo ki mutu mabe. Sikoyo
Kofi Moutakunda va bien. Mais bien sûr. Vous assure. Mais oui. Cotisation au Angola et Mbongo Ebele. Tout le monde mon frère. Batangola Bayaka. Batangola. Fali pas contribuaka. Kofi pas contribuaka. Obi que Tangola Moutakundi. Obi, excusez. Nasi ça te. Yo lobi makambozo mais ça n'a excusé. En fait, zelanga lo bapo aussi c'est no. Ah tout cas ta mutu maloba pas en fait, ba bien na famille monene. Ana ba camarade ana mwasi na ye na bana na ye ayi ba connaissance na ye. Ana yebi matanga ba bien na uta pe na ngola na ekini. Tango lo ba mutu kundi mutu fe ba ke, c'est-à-dire contribution ya mutu quotidien. Ye mutu sombi cercueil, ye mutu sombi mabele, ye mutu ba kolie na komela na matanga tout ça c'est mutu moko mutu ça. Migenyema. Oyebi Angola, batangola en tout cas mbote la bango sika ba ali bango tout batangola. Bon ba idara ba bien dans ma liwa et tout mais oyebi ke mamotu batutu Angola. On tout soka na lufu na kosiote. Ngaliema à 109 libulu na Kinshasa. Cercueil oui tu gérer cercueil. Kofi Olomide. Mutako saote. Ba collègue ni musicien quartier ba sala gesté. En tout cas tant que ça qu'on a famille. OK. Tant que ça qu'on a famille. Miguel le comportement famille ya ba bizarre ndeni pour na Kofi. Mutoko manike. Mutoko la kisinjora. Tani ba fille à Kofi na télévision. Ça peut pas être ça va rajouter boué. Siko rage. En fait Kofi en haut. Kofi en haut. Tozonga Kofi en haut. Chef ifunge finga kai bazala bien. Sukaza mutu malamu. Merveille Rambo. Na si ça. Merveille Rambo. Afinga Kofi botozana Kofi 5 ezebele. Ba yena ina potu azungi ba vajarane. Amo finga Kofi lelo. Banjour bazara na Kofi. Kofi mutu moko. Surtout ke bato tanga bato belé ou bazara jeni ba musicien bazara na Kofi bazara soule na Kofi Olomide yozo kanisa bato na kani ba bazoba na répondre à la question ezaka bato ba vanda ka ba na répondre à la question si mana c'est comme chouchou attends na question na répondre à la question na ça migenyema obi que notre contribuer pour na chouchou obi que fallait na contribuer après si combien na habité na ka vidéo pas Sandralina alors lui enveloppe ya mouchou ya fallait pour pas merci tant mon doka fallait soit kundi chouchou ils ont ma bête ex femme night s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît vie privée ya mutu to betati maison awatuza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokiti na metro chateau mutia da kayau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba saka mon ndazabo asaka so bine bila metro papa mukolo boya takota bukatamsanga bisa ngaba le bani tanga awa nini awa toza yaka soni na place tokoti asama na mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo vindisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bochi.
ils ont traité tellement. Vraiment, ngamu na za victime na meki yango. Oh, il va so de na. Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga Migenyema vie privée ya Migenyema kozona kwa mwana mokete d'accord en fait mon émission oh to yamba batu te ba ko finga vie privée Mige yebisanga na fini sunini te en fait Fali ana mwasi na ye ana ba na ye ana vie privée na ye ozo ko mélanger makambo sikoyo mélanger makambo te yo nanga totali mama kutu ya mowei Migeti mais atoko migedi matika na boy na ngandi ba vie privée ba tout te sikoyo vie privée ko fini ezaka toujours italien vie privée ko fini mutayelo ba Fali na TV oyo tshako ba Fali ya bibana chuchuna ana sensitive sikoyo mama kutu ya mowei s'il te plaît écoute s'il te plaît mama kutu ya mowei aloki ko fi sikoyo wana plaisir na yo mais mama na mowei tango aloka wana yo zi elinga lo bango mige na zana posa na loba ko mige s'il te plaît mais o koloba buzoba na kiti na ngate migenyema mais buzoba na privé te susu so fallait akundi ex femme na ye ah non pekso on va faire le montage si tu veux obi bene so tu veux na otiko lo bi ba montage obi bene na permettre to obi bene to sula musique Mige to solo la nanya yebiteke na bi vidéo wana ezoleka na télévision ndenge na loba ndenge Sandra na loba ke non boyeki fala pesi boy na boy siko fali ata pesi $10,000 ou 5 ou 2,000 ou 3,000 ya kofini na kachwana est-ce que y a le bien binoni na kati yes les gars geste au muta sala ka lokwa collègue bas travailler c'est tout ngana prendre au sous le so bino pesa gite pour nani kofi a pesa gite pour mongo fala pesi kuna ezambonga kofi mongo fala pesi kuna ya monga kofi et bien la poche à kofi pardon et bien la poche à kofi et ça bino sonité ba kundela bino batu ba kufa na kati la nabi bon toi analyser mais tozana musique vie privée et musicien te nabi na c'est que yo lobi ke Kofi Sony c'est musique mais Sony c'est moi je parle de Kofi c'est nga lobi ma maman mi ah yo kinga kunoko nga tu question maman mi nabi boye lobi Kofi Sony non bon te pesa bon yo lobi Kofi Sony nga siko na yebisi yo boye fala ta kundi nyoka longo ata kundi vie bozi ata kundi vie voloko akundaka Kofi te o Kofi asala pona fali fala ko sala jamais pona Kofi mama mi akufa kati na papa Charles fala ya matanga mungo yamba mungo gaso yamba tuna iso pesa Kofi ata €1 comme contribution rien Kofi ça patron de la musique congolaise Migenyema yo na ngato yebiki avant so elle aurait dérangé pas à pesa contribution bino on peut citer non elle aurait dérangé moi pesa kuna na eza moya combien tenga pe na ebiti on a eu à répéter Sandraline a lobi enveloppe ya mon chou nabi mutu ka Sandraline mama roloba pona fali ezara bongo ezara ba conseliété et sa réalité ça vrai siko oyebi Adolphe chouchou après quand ça elle a papa Adolphe n'a pas des aussi bango bato bien neni bango ki sonité neni bango ba ki sonité faut ça la Kofi sikoyo na on sous ça la Kofi sikoyo a salisi pe bato trop bolongo bo fingi o passe ba salisi o longo fingi pa la salisi sikoyo koki pour bolongo la Kofi ça Kofi Orbeta na Abidjan Orbeta le 29 Orbeta le 13 décembre Azara Kofi ba kabale bani le lota ba danser on a tout ba ou funda Kofi na poto na ba na Yesu so wana donc so ba Kofi kundara bango vraiment
vieux na osam chito ninga traita Kofi na télévision ngo kufa Kofi akundai kaka poza Kofi ya sengi bakundai te siko migeniema omoni lelo Kofi aza Kofi ekindika boy ekindika boy 39e anniversaire ya Constellation non si non on sona na mobi que Kofi aza rankine ocho ba moi c'est là problème ba te belé ou bazana ba proche ne pesa encore en fait ana prendre ba te belé bani ba non musicien migeniema pesa nga deux personnes en fait d'abord bato ba yemba bango wana mige yibango lelo Kofi ba bango te ay na bureau a foutu l'arna ya pesi comme on ba yemba c'est tout attends on Kofi boite Soué na biso ba congolais tangela nga deux personnes te non tanga ngati alors qu'on va TVT que non Kofi qu'on en a battu te migeniema soué ba congolais za na le 29 novembre Fali so akundi susu akundi ex-femme nae pardon non na ibité na orchestre tout lelo ba finga ba leader te s'il te plaît excusez migeniema ah non tous les leaders à Congo omoni ba des signes sur ba na orchestre balula ba leader on a ati ba leader nyo so Congo leader ba nini ki danser zapana na yolo ba nini Kofi to we ranson to bina filé akoyeba to wata akoyeba nini ke danser mo bina bien za na matongi to za na kasavu non mais première partie non mais ba danser ba linga ba leader bon tout est bien ko na banganga très bien les première partie émission na biso l'état to ta deuxième partie merci na Chancel Bimba à demi boss dit David Manga ya moto donc le moto ya kiss na fete na fete jeune ba qui a prendre na Kofi to na moto na Kofi asala yoni très bien mais migeni ba ko lo bateke Kofi alba ayoko na batuté non mige ko na Kofi bongo na facilité te ayoko na nani te tanga na deux na tout neuf so ko moni ye eza boy yango ikoma boy tanga na deux très bien na mona yo yamba mutu moko awa a soit déjà sapé abetara jamais musique abetara musique te mais finga ne Kofi na kiti et puis na kama aponi a mande fata mukete so kana mobile solo ata mande fata mukete za na ngote afin na kiti noa wana maloba okata kiete donc ça la bien mutai pa na bino afingi ne Kofi mais muta Kofi so aye asa na droit de réponse azaki proche à Kofi pardon oui azaki proche so tourner Kofi sala ki onini voilà azaki pe proche à Kofi te tourner so Kofi azaki pe pire petsa Kofi mais azaki master Kofi que Kofi azaki master Kofi afinga pe Kofi te alobai ka bilamba la tsa sepeli na ngote ne tiyo pour okolo ba pe bilamba. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Nambo oui rançon la tête na conseil au CPI na monter et ça ko finga monter biso permettre à te monter migeniema faut tout ne siko au CP là te vous me gardons na kata monter manote te meilleur CP là ko est-ce que fait ça qui est-ce que fait mina asoma que la mba po ya CP là non ya nani na carrière ko fait nani na vie à Kofi a contribuer ni na carrière toi à l'aide ça Kofi hein pardon à l'aide ça paye Kofi siko ba bilo na période mo siko ba bilo ba boyer o ba na télévision so ngana na loba na yo mais loba na na pesa réponse ba ngati en fait on comprend était vie privée à Batou moi si na côté vie privée ya nani bana mais tant on loba que fali abimana inte ex mais ezaka vie privée frère mige musique ité mige mama bilamba pete oyebi ke lelo mige oyebi ke lelo o ba fali wana o ba fali ba fali wana ye fali toki komona toki ça na biki
après c'est avec un moussounier ni Sandra alobi ndi yolobi siko na matanga wana après si Sandra na micro a témoigné témoignage après ça témoignage pour la master dans ses akufi maman lié na monora Sandra na ekoluka nini Didi Stone na monora Sandra na ekoluka nini mama si na monora Sandra na ekoluka nini siko côté wana est-ce que ezaki une émission on le veut mo wake ezaki une émission maman na danseuse à Loki Kofi à laquelle Kofi c'est un bon Kofi on a Kofi na âge Kofi na ngolelo ce qu'on a mo faire quoi ya donc pour na yen so la bibongo aller hôtel depuis on a ton quoi Bukani c'est Bukani papa Kofi c'est Elali elle est ba trace ngo limwe Kofi mo na banque est bloquée so ya la Loki le la TV on a les Kofi envoyé sous terre Fali banda kota quartier latin on doit voyager na première classe style et l'autre Kofi Nzambe fallait taper si combien ata continuer neni et puis na biso ki apesi mo malunga on za mo no le internet c'est lobby tant souvent apesi kuna et même pas tant salaire agir à 30 ans en quartier latin na kosiota ce que peut s'agir à 33 temps on comprendre qui est Kofi lelo na Congo na leki sindi leke lelo on a contribué à pesi et ça musique té on a musique té betene musique iti bimisa nzembo balinga ngo lokola brousse sala nzembo balinga ngo lokola ikia lokola symposium lokola loyengi lokola verticalement lokola $1 lokola King Moteba on a nzembo sali 20 ans na 30 ans lokola aspirine mère bio Kofi so nzembo na répétition ba maman bazo lela na ba concert ba les sous ba joli sous ba leli Kofi ba nzembo mige so ovandi bozo kango liba les ongi c'est kufaki suko yipsanga o apesi autant et c'est Kofi le autant akunda Kofi ta o Kofi salela yi yo nga to yebi lo so za fali grâce à Kofi Olomide après ça on peut pas pour matalana après ça on peut pas matalana asen matalana ils matalana na et tani biso na elo côté mukoro morote ya olika Kofi toi comment un genou à Kofi non jamais ça mama ye musale ni ngwana aussi si ya boni ya kundara batu mako kundara Kofi jamais très bien. Un grand merci, na boss dit David Mangaya, honorable Patrick Mouniomo, merci pour tout, na son excellence Junior Toyibo Mukonzi à Gombe, ya Papi Matalata la Matos, miroir d'Angola, d'acoche ta patron, Fabrice Massamba, red de monte English, fada pera banglais, ya Gibaina, colonisateur de la SAP, monte Mama Sibibaina, Mama Felbertine, Samba, moi si docteur Samba, Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière, Mukonzi Monen, Namboka la Louvière, monte Mama Julina, toujours la dio, Morimo ke monte Mama Grâce toujours radio mbote belé na Sylvain Dexon Calvin Claire plus auditete mbote belé na yo Michel Ochuli na Birmingham Bilambe belé John Konde de Grâce Santiago monte Mama ni Konde Roi Bilamba Grand Calais Amboka Kelin Tsumbu Chef de Paris Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel et émission c'est-à-dire passeport remis sur 15 € na poto grâce à Jimmy Chimanga vous contacter pour le passeport na bino merci na confiance na considération pour ça biso vous belé bon na biso partout dans le monde vous pouvez biso force vous pouvez biso reproche par conseil ils ont encore ya bilo ils ont matissé biso pour coller biso Landry doyamba qui précisément pour na concert le 29 novembre là d'abord la personne voilà la personne de papa Ange le sage la personne monte Sigali la pesi moto na Mama Rifa na Londres grande dame oui bit Mama Rifa star mo na Londres voilà liga Nzambe to pesi moto papa Roger Bamba la pesi moto na Mama Mimi donc Mama Mimi to la pesi moto belé na pesi moto na Mama Petroni Kabel Mama Kabibi de Mosese la pesi moto na Papa Rolls Mama Ndelende la pesi moto donc Mama Divine oye moto papa Kito jeune Mama Chatu papa ranga Jonathan Mboko la pesi moto venanga Eric Sunda donc tala Kofi Nzambe quoi
Kofi Nzambe. Mais c'est Triniko Biaboa. 39e anniversaire ya Quartier Latin, bozo habillé, tout kutana ba surprise des belés, ça valait des pictures, ça comme invité spécial. Et ba souvenir ni malamu zo na ça des pictures ko la Kofifi. Bon, nze molera kitoko bon chanteur. Na mona ye mukuru mote bon en tout cas na ebité amoki na bosana. Na mona émission mote ma bipo na vie na ye. Ah, na mona te. Ça va les pitch. Soka eli tselanga. OK. Na mona tatuka na mona te. Na pas na mona te katini ba communicateur na ba ntivale ba finga Kofi. Na yokate na mona te a garda toujours malama Kofi na motema na ye pour Kofi za penza mbete. Kofi na la kapela TV tabiti ngana parfait na kokona tout à moto mais en tout cas avec des pitch et puis un garçon tonton propre élégant. Donc en tout cas c'est ça quoi. Très bien, donc, ça pas un invité spécial. Mais je suis que ça fait. Invité, monsieur, vraiment, comment on bazo, il y a déjà, dans le quartier latin, vin habitué latino, vin en Widi Boul, on a payé Simbo TB, on a payé c'est payé la monnaie, souvenir en Suzuki, grand frère. Des fêtes. Grand frère. Et puis, il y a un bateau belé. Na moni bambetenge, na moni bandiko belé, bazaki on a ya quartier. Et puis, j'y a pas aux alaona. Nous, on est en beauté, mais on est là, mais, mi gagnema. Mais on doit réclamer Mboshi, il passe. On doit réclamer Modougwa Barambwa. On doit remarquer Cardinal Gibson Boutoukondolo. On doit réclamer un gars pour te Montana, sommet des sommets. Tu as une vidéo, on doit réclamer. Tu dois bien abisso na téléphone. Attends, voice, on a monté. En fait, le téléphone, il n'y a pas secrétaire. Il n'y a pas secrétaire. Il n'y a pas secrétaire. Attends, voice qui est mouton. Mais non, quoi, c'est rang. Tu dois réclamer, bon, ma je suis solo. Ah, c'est quoi? Tu dois réclamer, grand prêtre Jordan Koussa. C'est quoi, tu dois réclamer, brigade Sarbati. Mais, ouais, Betty, il y a sous qu'on a 12 heures. Non, brigade. Sous à 12 heures. INJAT. Passer à Wiraï. Ah, brigade. Migenema. Sarba. Migenema. Bakrakito kwa sana quartier latin. Migenema. Na lo mo boy. Obi na carrière Kofi lelo. Azana 49 ans de carrière avec succès. Asa la quartier latin, ils ont considéré 39 ans. Batu Bahia, Bakenda, Bamsu Bahia, Bamsu Bakenda. Kofi a rara Kofi. Kofi a ça qui 10 ans, 11 ans quand a pototé. Quand a Kinshasa en Afrique, il y a des concerts, Kofi chante Taboulé. Honorable, Seigneur Lay. Pendant qu'il y a des vivants. Il y a des sermons dans mon thème. Pas du tout mané mon ko. Kofi ça là Kofi chante, avec un concert chante Antoine. Kofi chante Antoine. Antoine chante Kofi. Cindy chante Kofi. Kofi le lo a 28 albums. Migeniema. Na Congo, deuxième né, a moins de 2 albums. Moi tu vois Kofi comparé na nani. D'abord moi 12 ans, biso so to na 13. Ah brigade abitara 13. Siko surtout na siko boy. Moi ni sika zali. Yemo ka ebiki. Banda le na quartier latin, ana nzembo Congola ebité yayi. Accompagné. Banda le na quartier latin. Asa na nzembo Congola ebité ki ya brigade. Teza. Et son ami pesa un titre ils ont bakri belé o ça na quartier latin na maison mais ils belé T après ala chanteur T après T ala chanteur ala bakri belé siko yo aya INGT et puis batu content na concert les kila kiwa il très content meilleur pesé Cindy le brigade au pesé pour animateur nabi na comparer te naza pour na comparer bateau nabi mais par rapport à l'animateur mutaimba verticalement mutaimba symposium là les qui Cindy les gars mutatana Cindy chante Kofi ce que c'est album nizo bimati oui ba so qui est Kofi Olomide les loyo ko fait ça fier atatiki ni musique avant ni nae ali abambo nae Cindy de cœur lelo asa témoignage à mon thème à Kofi Olomide Cindy de cœur lelo asa témoignage à mon thème à Kofi Olomide na na uchango tembe na na kuboya yango
ceux qui brigade les 29 porte épauler non les biso que non les TV avec Egypte na yate ba bi ba tout ba ya porte épauler. Très bien. Porte épauler le rendez-vous le 29 novembre. Vous à place Soinonu, vous à place T. Merci beaucoup na passage na autorité ni Landry. En tout cas les 20 en tout cas pourquoi au côté ma belé. En fait na ça qui a ko ben site mais miguel na mona quoi vie privée. Ba peso oluka nini promotion en fait ngai na changer idéologie. Changer idéologie. So moni même batu ba ya kofinga kofia to ndo yamba kala ba le ka shooter. So kofia lo en fait moment yamba carrière na ye. Na si ça bon monsieur on trophée moko to no ebe batu a musicien te aza animateur te atoyambi kaka abanulu ba makambo circofi baneliti suka oyambi mutu musu banulu ba makambo cirfachi e baneliti suka crèche na crèche polémique tout ça oyambi mutu musu aika ko finga ka faire parfois mutu musu oyambi ayo finga ka fali mutu musu oyambi ayo finga ka héritier to Fabregas ikona desi ça to longola ba invité nyonso oche bango à côté Julia faut baza desi en fait il y en a émission to ngana bando yambo ta mais c'est Gilbert Kabinda baza papa je t'ava desi baza vraiment bando kende ba desi so bando zela ki finga ba musicien awa na ko finga mutu te migeni moya yambi boy na bando yamba yo recadrer mutu mais c'est mais au quoi recadrer mutu tikala na ko faire ça imete franchement tikala na casquette à musique tu peux pas ça imete vie privée bana moi si vie privée migeniema nana fingi mutu en émission na te yanga na vie privée à mutu vie privée nana fingi mutu na au mon émission ba te belé ba féliciter biso nana koti vie privée à mutu au mon émission MCO mona ba te belé ba Landry pour la première fois ba ça l'émission na mingi ba analyser to li makambo est très important to soki na milieu musique oui te que moi si bana tout ça na koti si moi si anani te mo koti c'était pour na boya kit c'est ça pour question la nini pour c'est na koti moi si mutu c'est ça merci beaucoup merci mon frère si migeniema au mon iso pena au bandi boy et ça peut bien quelque part mais ils allaient rater pour na bamisa mosusu te za pour na batutu ya pour na batutu na la poso tanga ba kombo batu bando finga kofina kita jeune te na kata contrat na bango ba ya ka shooter mais oui na la poso tanga ba kombo te mais merci d'un passage na yo merci Moni Kofi meilleur artiste africain de la décennie patron de musique à Congo abeta ba concert tout à sala tout ti lo motelik mona Congo mise motel ali Kofi et la place moto au Kofi ok ni bazanga ko yeba e de contraire ba mise mususu ke mboka mususu ba yeba ngote mais moi na pas que Kofi ni aza les gens du bongo mutu pe na kitsa fini pe Kofi na lingia mais muta Kofi a sokoli mai ati mo tricot na e abia l'écart à sa droit de réponse et bolinga raté et au gros ça la droit de réponse wana ndinga ba ndema journaliste surtout à poto en fait so mon émission mo a muto finga vraiment vie privée à Kofi moi c'est na banana et tout les qui siango et tindela nga émission c'est au sale émission boy donc vie privée obisco bien ni pour do sala avant il était belé merci na bande ko tout balandi biso tout na bino balasi ma divine oui qui nza bazongi te vous la connecter vous la brancher donc migeniema changer pe solo to changer à solo mais Jeff Ifonge mutalo kuta mona habité quoi mutuna le kuta merci Landry. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58
1072. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa uzomona okimbondo oh la 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 à Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bine bila metro papa mukolo boya takota busaka bisaka ningo le bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo vindisa awa. Ola vima. Non yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga